Mutabomba alikamba mutezaka nzambe. Po lelo ko betela nga boy. Ba miteme suka ka. Mutako ba kama suki so motema. Na bimisa kaka, ba yo kaka. Tongo bimisa na presse mozwa ne rien. Na place so bomba ngo. Muninga beto likambo bombi te. Aza muninga na kufana. Poza papier benga nga na kikole. Ya Christian benga nga na kikole tongo bokie boy. Amon ya papier tandi ba bon fort. Nga pe fana komaka na ya papier. Moni kwa envier lo kwana. Mobile na ngo azara na sur te na me mana bakam. Mais mobile na ngo so amoni présence abasi akokate ke yo moko kendo yo moko nzimo sisa ba bon fort na yo moko kendo yo moko conscient na pesa basi soki yo moni mobile na yo poto yebaka mobile aza sur mobile aza sérieux te soki mo mobile no aza sérieux te komi mabatu te kenda yo moni ko mo pesa basi pasi mo pesa basi pasi entre ko motaka na bota poto ba yo tikela savonte pardonna longo mibali beau changer vraiment tous a besoin ya kobota mais to komo banga bino makasi tana yo fana na wale kekula keke na mususu sina boma na boka na kalamba tala kasi au mwa kinganya leka kina place nazo na nga tonga na nga 5 ans na fandi nango poto mo le koleka dia bongolo to mo banga on est quand même bon le bakangi maman. Bienvenue chez Kouli Média Télévision avec Myriam Koulou, la présentatrice Myriam, Mimère de la presse. Moi, Mingi Lenga, merci à mon sponsor, Biwana sponsor, moi l'équipe sponsor Nyonso. Il est vraiment le numéro 1. Sponsor Manga vraiment. Léo Choa Hamasia, le Dieu tout-puissant, le bien-né. Vraiment, mon pays n'a pas de protéger, je peux ça ma casse, je peux ça ma yéli donc. Ceux qui nous embêtaient, vraiment, je ne sais pas. Je dis un grand bonjour à mon frère Dina, l'impeccable. Je te salue. Là, je vois Broly tousser mon vieux. Je te dis aussi bonjour. Bonjour à toi, Kalem Banoko Bananozona Kina, depuis quelque part. Pasteur Ibrahim, Raoul Boukam. Je te salue aussi, mon papa. Merci, un grand merci à celui que j'appelle Tonton de Vita, l'ombre de King. Je te salue aussi, maman Françoise Vita. Je te salue aussi. Je vois la confiance du maître. La confiance du maître, je te salue aussi. Yves Kalambayi, Bambotinao Yangwana, merci à toi. C'est lui que j'appelle Manuel Ankoulou, ingénieur. Je te salue aussi. Aujourd'hui, je suis là pour faire une analyse avec Vanessa. C'est une copine, c'est une soeur. C'est la première fois que je mais tout ça, ma solo est que tout le monde aura battu le meilleur ami mais le c'est dit à quoi tout ça m'a un peu que solo là tout le catoyer bateau crézeti n'a fait fond alors tu crézé ma casité mais tu me campé que solo là na Vanessa dis déjà bonjour à mon invité. Bonjour. Boni. Bien. Très à l'aise. Oui, très à l'aise. Bonjour na Boni l'émission Kouli Média. Bonjour Kouli Média Nyonso. Moi c'est Vanessa Amissi. Il y a ma meilleure amie, il y a une autre comme ma binemi quoi. Donc merci beaucoup Vanessa. Des données, tu vois comment Vanessa elle est habillée, très bien habillée. Hein? Oui, merci. Okay. Vanessa, tout ça que c'est posé ma question, ngai na ba abonné, j'espère que ça génération na biso, la plupart il y a ba autre monde bazara ba meilleure amie les loba comme ma binemi. Et ça radie ani. Ezakadu ya convier ba bloka baninga quoi. Convier? Ouais, convier bloka baninga. Ton ozo convier bloka baninga. Moni muninga sali boye asombi boye. Tango ko kwanda convier bongo yango ba kankine kota. OK.
omona moninga mosusu te mobali nanga kabela nga boye mobali nanga asalaka nga boye nga pi fena koma ka lokola moninga na nga na fena koma lokola copine na nga na fena koma bomoni rancune ekotaka wana moninga asombi android komi ifenga pe na somba iPhone wana fena somba vraiment iPhone wana moi peut-être yo za moto asombi iPhone wana te moninga asombi yango moni yango barancune ekotaka moni azala ngambu na ye pourquoi ka mibali bakabila kinga bakabila nga te yo moni barancune ekotaka wana barancune ezokota wana makasi par rapport ya biloko Kinshasa ezoyela so ba iPhone kabelo kolata boye bagusi ba Louis Vuitton trois mikolo babimisi biso biloko ya makasi na ville biloko ebimi ebele makasi mwa moninga asombi poni ye kaka mona rancune komokota wana rancune komokota on a vraiment na ba relation na biso ba fille biso trop surtout ce sont de filles au monde en tous ala na bien le so to bebani ba secret na biso ya kati to ka so pas cité to ka so sonité obimisa ba secret donc comment ba facilité ya ko finga na ko bimisa ba secret o mninga yebisa déjà moi pas na mukili oh ya monde na biso ya loko trouver meilleur ami ouais eza pas makasi meilleur ami ezaka kanzambe meilleur ami nzambe po mokili eza pasi kokoyesa moninga kandi yo lobi boye bisi moninga no likambo lelo lobi boswanya komi yo lobaki boye moni eza vraiment pasi makasi meilleur ami eza vraiment nzambe tokangama na nzambe meilleur ami eza nzambe ko beta maso na pa ba susu lelo camarade no ko beta eliso moninga yi na tukulu na zemo yo moninga boye na sala boye lelo tombo ko swana boye bimisi eza vraiment mabe likambo na poko bomba ka meilleur ami eza nzambe meilleur ami eza vraiment nzambe po likambo na ko bomba ka lelo ko bimisa boye génération na biso vraiment ko sambela moi je n'ai préféré que de nae nyangwe akende église église ta komela na bon fort na été akende église mais poko sambela po le que les 15 ans bezate poko sambela mutabomba likambo mutezaka nzambe po le loko betela nga boy ba miteme suka ka mutako ba likambo suki sur motema na bimisa kaka ba yo kaka tongo bimisa na presse mozwa ne rien na place obomba ngo moninga beto likambo bombi te aza moninga na kufana po za ba maso atanga moko ba misu abetela ba masolo mais le on a bomba jamais na ko bimisa te poza moninga nga question to biba na ko bimisa lisolo wana te mais za batu miso ko bimisa mbala mo bo kata somo te na bimisa kaka bebeba ata te ne ba fanda na kapia to mela mo bon fort ata te ne ba katela biso ntaba ata te bimisa mais poko bomba kalikambo moninga betelo lisolo obombi keke so ndenge nini koloba te bomba boso bombi esani eselo te eselo mote eza bisu bakufa makambo abo tosala elo mote eza grave te sa bekuta bombela bisu masolo ebele mambo ebele to betela azobomba ona bisu moto betela ta azobomba ebo pourquoi bisu batamoki to bomba ti poko bomba so moninga betelo lisolo bombi c'est l'autre. Vraiment. Ok. Il y a une fille que je salue aussi, Nomi Boyaka. Là, je vais pisciner à Ngoyi, Nomi Ngongo. Je vous salue, ce sont deux amis. De Vandaki, tout le monde, jeune fille, au Swan, les Kamamo Sinzo. Le jour qu'elle sera mon Sinzo. Nayoka, Kamo Sinzo, Nayoka. Attends, mon coup, bébé, t'as mon Sinzo. Oh, il y a solo? Ouais. Pas copine, Nangai. Musindo ngezala na moto tem so to musika izaka musindo izala kana ba meilleur ami yango na lobaki na ibande na biso na début ya émission na biso na bi kolikamwe ko envier moni de to enviaka le temps na bengisi muninga ya papier benga nga na kikole ya Christian benga nga kikole tongo bokieboe amon ya papier tandi ba bon fort nga pe fana komaka na ya papier moni ko envier lo kwana ya papier benga nga sika boye o me muninga no muninga na fanze ayo me amolo na malili kitise motema toto koma kuna yo fandi kimia mo o mo da kuni koma pesa
Et ça non ni ba memi yo comme bisi kasi kala ba non atana. Kwa mviet. Batia epeka. Bateka. Comme ya papier ya biso moko ya Christian ya biso moko kwa mvi. Ninga memio comme bete mosizo. Yango ngai na koma na otambola nga moko. Na linga suba camarade te. Pona bona ata na mema yo bete na mosinzo. Ekoma como finir mobile na nga liso koma ko seka. Ya papi qui était là bon fort à jamais. Comme mon sinzo. Dans d'autres parts, aux autres conseillers, biso pe ba jeune fille, ba d'économie, biso ba otala biso que non, to kenda pe maramba biso non biso. Ouais, makamusu seza ya biso moko e bien te. E mobile na nga azara na sur yeah, te na me mala bakam. Mais mobile na nga so amoni présence abasi akokate ke yo moko kendo yo moko nzimo si ça ba bon fort na yo moko kendo yo moko conseil na pesa basi soki yo moni mobile na yo poto yebaka mobile waza sérieux mobile waza sérieux te soki moni mobile no waza sérieux te komema batu te kenda ka yo moko ke yo moko sen makambo no si so zongi so yebika mobile na waza na sérieux na komema ata 20 personnes ya eso elo monte o memi baninga. Mais ce que mon bain nous a assuré, c'est que mes baninga te. Pour le temps où abeto mon sunzo comme oh ya kinga ya non faut tiner au moko, pour ba maman kala. Ce que tali ba presque ba maman kala bota biso ba papa ba bota biso ba maman mi balé, mi sa so holandais li pe bien, holandais li bien ba maman ba zaeba ba maman musikate. Moi papa oteka zandu azala moi sinaenda ndako me azo mère moko ya zandu wana ebisu mama na pe ipateka kala zandu wana baso ba papa sika moko ayebi ba onso bate oh ebana kalati ba mama zandu ba papa zandu biso ba bokolo biso na ba blo ba papa yo ba papa ndo teka ba zandu ba mama ba oteka na zandu ba mbala ba mama pe na zandu to ba papa déjà talaka na ebi déjà te mère na zwaka moi pe mama olande ti ayoka. Moi, comme ya musinzo moni po nini biso basi comme quoi envie ton moi de papa nganya zo kitisa ma papa ne be zo kitisa moi sinaye ipo ki okanga ma moi sinaye comme ko fina papa ngani misu kama musinzo mandakala makasi. OK. Merci beaucoup. Je pourrais pas continuer cette émission sans dire bonjour à Ornella Mungingo, là vraiment c'est ma sœur de sang. Là je vois Sarah Zola et Pamela Zola. Corinne, arrête de trop demander, hein. Je suis là, je suis la petite sœur de Sarah. J'espère que tu as compris. Et l'homme sousou, bah fito entre nous le filles. C'est aux âmes sunga non boto ba meilleur ami. Dès que tobak samtum sousou et comme yo y a lobaki, y a salaki ki songi na bana basi. Kotongana. Kotonga ne bandaka tango moninga biso likambo mosusu ata nga bakisamaki ubenze pembeni mondi Vanessa misie aza utunonga zemie yo pozu comme ki tusongi sogiti yo po bomba to kyo ebisa mosusu wana peka les mêmes Vanessa kyo ebise ba ebisa ki nga ye oza zemie utunonga zemie mo ki songi banzima kasi wana yo moni la vie alelo kambunao pour bomba kaka posoko ebisi mutu akobetela mutu ana pa beteli mutu ana beteli mutu mone kenda ba shani milai to beteli mutu yango soki oza likambo pour ko bomba yo moko ko eba ndenge ya ko gerango ko eba ndenge ya ko gerango ko betela baninga masolo to beta masolo eza ya ko beta mais nyonso ya ko beta ti nyonso eza ya obeta te eza masolo musuko ko beta masolo mususu ko beta ti moni masolo mususu ko beta te mususu eza en privé eza ya yo moko poko bomba ngo bitenga vali soloko na kufa nango na betela muninga te posolo betela muninga pas capable ya okeko pour ezala nango bolemo fufu na bino fufu elenge ki omoni kinganye asaki boy kambo mo kombo mbala moko ebimi moni yango likambo na osoza na poko bomba ko bandenge ya ko bomba ya bien pe bazala ngo mais 100% baza bakoki ata 20 te to ko bakoza 10 90% nyonso baza ya mabe bakoka ko gérer makambo baninga te ko bomba makambo baninga te. Question moko ya papa mon albi ba moi msaka la babande ko bota biso
kalamu o batia po mayele kaka mayele kanenge le kaka normal biso to comme ça on cimetière ba bébé ba fito banga kolongola zemi tata to mona kyo dali bumu ebimi boye to zo banga kolongola zemi te surtout phénomène non mona ngo trop na ba génération na biso ezanime to kutana ba mibala mabe to ezabiso monde to lingo botati non tokuta mibala mabe te biso ne to lingo botati ouais et la responsabilité mbalite nakolo ba mibalite biso mo basi otala kaka 9 mois zemi na fanda nango jamais na fanda nango fanda nango te na ta su 3 mois msu inane ya wale moi na fanda nango jamais eza mibali msusu ba olinga basi na baba bota mais basi ba olinga te par rapport ata kaka na kangam tano kangama ndako ana emsondo yotikela mo mbonga muke na place na longwa na ngaso na keku na pana eta na longwa pana na kepa mususu na longo mususu na kepa mususu yo moni basi ba okoka kobota te mais depuis que ba film sou bazala ba bota mais moi ça boti mais mi bali yango balinga ko kipe bana ba muti non mi bali pe bazali mi bali mususu balinga pe basi ba bota bazali moi mo bali mususu boti obotele mwana mais akoka occupé moi te peut-être bota ki msusu na passe moi na bota kaka tongo bota wana mobala yo tikelo ko mona yo tikate mona occupé susu yo te eloko moko te yo moni ko mo pesa basi pasi on to ko motaka na bota pota ba yo tikela savon te pardonna longo mibali beau changer vraiment tous a besoin ya kobota mais to comme banga bino makasi tant on fa na wale ke kula ke na mususu yongo to comme banga makasi on to comme na biso na bota lele na ba système ba eli biso ya 5 ans ezo pesa pasi ya tonga parce que batali balobi non niveau kolongola vraiment zemi ba zo tozo kokate niveau kolongola ba zemi yango te donc c'est ça moment tonga il y a 2 ans il y a 3 ans et 5 ans ba facilité biso makasi pour mutota na na bota te na place na boma na boka na kalamba tala kasi au moins kinganya leka na place na zo na tonga na 5 ans na fandi nango poto mo le koleka dia bongolo to mo banga o le ka dia bongolo ba kangi o mama mama copine ça no ba bibino bolega ka ponde bolega mukobana na bakokanga biso mama simelo ko mama Vanessa mama yo mon ba facilité biso poto ko mo banga mibali makasi mais basu ba boya pe ba tongo ba tongo eza mabe conseil nyoko ko pesa ba fi babi ke bon batambola na bazemi na bona sac na préféré conseil na pesa ba on a préféré ba zo batonga OK na place ba longola ba boaka na kalamu bazo batonga tongeza yango na confiance moko ti eza bien makasi eza ko gérer biso moko eza ko batela biso moko poza na base mususu longa facilement te ko longola boy OK na place ozu tonga na yo soko moni ngonga no ya libale koki OK na hôpital ba pesa ki o balongoli yo poso ki ozuite to kenda na to la na bibai to la mukara bango okenda bona bango boy lelo soki ozui ça passe potongo bandola na mobala ngolo ko pantalon na ceinture que so pas boy na ya boy eza mibali mso lingo botet le petit en botet zambon yo lungo yo zate yo dem to mona passe au mona passe so pe na kisi so pe na système ni ko sa au mona passe yo on a préféré bazo na bango batongo eza na confiance moko te eza na confiance moko te bazo batonga biso to tangeni musalana ezala elo moko te bazo poko la na mibalo eza passe eza vraiment passe makasi mibali bakombe estro makasi baza bestro tonga chose matikio asoki te garçon mais ça va bien auto escroca bango te yo mona place nini joueur achebi atemara place mo akima on les en démonté
wana bio tia babimisa ballon babande ya sumati mais wana bio ya otia wana ekoti efandi okima ndeni okima te mpo ozala wana mpo oyo ya lobi wana eza otie bi après nsima babimisa ballon mati ebandi lisusu bokontinue mais oyo wana eza otie bi etikali na kati ya vraimen ya wo etikali na kati etikali vraimen na kati ntongo etikali na kati wana obandi olanda ye ape etiki oluka bato nonga te après biso bafi mikolo otie zemi oboko assumer ba responsabilité ozi suko bandofinga esuki petit c'est na mona kaot ya na akuta mona yo po mibali wana ba mona kayo ya ngato ke oluka mkono po biso basi to yeba nde ba kolozemi maman nde ba kolo biso basi nde to yeba ba kolozemi eza passe pour moi si abunga mobile lobaka si ye moko seple okikolatisa ya mobile moko ber atali ba bien moko ouais ben intérêt na quoi babongo mais biso ne basi toyeba mkozi tanga na ya pa na yo ekomi mwa passe komi mwa passe komi kende kuna te mibali bozwa ba charge na bino mibali bozwa ba charge na bino vraiment tango lingi mwana batu yeba mobali égal mwana lelo mwana batu ko koma na zemi boy bozwa charge na ye eza yango charge osomba lopango te eza ambisusu osalika mwele eti mwa muke esili bozwa ba charge na bino ba mibali na yo sabino mibali bozwa vraiment ba charge na bino merci beaucoup zamba topesa mbote ouais napesi ba gros bisous na bébé na nga Mariana Amisi napesi ba gros bisous na papa Christian Okita napesi ba gros bisous na famille Amisi partout bozali ba gros bisous na bino. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre analyse avec Vanessa Amissi. Je vous aime tellement, je vous aime beaucoup. On se retrouve prochainement avec une autre analyse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bye.